Ma Mission TV, le miroir du monde. Le 12 janvier 2015, il s'agit de Moumi, donc Moutanda Mining, note de perception. Alors, on a fait avec précision. Parce que moi-même, je vais porter plainte. Non, ne peut pas répondre. Balo kota Félix, balo kota Wap, et Talibango, Mbongo Nabis. Non, on va passer par Balo Nabango. Ceux qui ont ceux qui na Kingagate, ceux qui na Routure, ceux qui Wapi. Et Talibango, mais notre argent. Na ceux qui ont dit qu'un jour, Kota Makala, à Nemenando, te tikela koyela yete. Caleb, le tout-puissant, a été auditionné. Comment on a dit Caleb? Il y a papa na yo. Obotama Wapi. Papa, à répondre Mitoun. Ce qui montre que le pouvoir, ce qui besoin yango, bobunda, boutique histoire ya malam. Au commission ko so ba mot d'ordre, ba man to so le ngo donc. Ah ouais, comme so za ministre ya cash. T'as l'intérêt ya cash. So za ministre ya FCC. T'as la pas intérêt ya FCC. Et t'as ici à quel niveau oh bazalaki. Et c'était planifié na lobaka. Que le ministère de la Justice bazuoy basala mabemi awa na kotali sabino même on n'est pas l'exemple même musolo bato bazwa mbongo baza awa même na babordere ya raw bank botala yango yo botala no kaka 100 millions de dollars au titre d'impôt sur le bénéfice et profit pour le revenu réalisé en 2014, exercice 2015. On a date Comment on a 2015? Namona trace, maman, eza ta na ligne mon côté au moni et mikande zero to comment so bakoli bisangai nyonso eza ba relevé ya banque. Nil pas jusqu'à 2020. Trace ya mbongo wana réalité. Bato na bazane le côté. La plupart ba na fudela tala ba boîte, tala ba photo na ngoya kalande ba yaga ouais. Misuma tamo ekota lo bumo vimbi mbongo jekamine et bimi mbongo jefrem tala mutri bumune masum po kongwa na va azoya plainte na zana ba relever nyangoyo bokokosa nini po ezo mwana na te bwa bakangami papa Tito zongisa yoyo ya bana papa Tito zongisa yoyo ya bana. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, Allo Congo, émission à Congolais, Bozali et Belé, Kolanabiso de partout. Topé Sibino, merci parce que Tokutanaka, chaque jour pour l'actualité à Mboka, Allo Congo, les lotoye, Kosolo la Nini, Tebi te bande ko Belé, Bolandi Biso, les lotos, Salimon Kobeta Lisolo, CT Penzana Likambo Etali, justice ya Mboka na Biso parce que Tolingi Bongo, to prôner biso nyonso sur l'état de droit. Alors état de droit yango ekotambola lolenge ndenge nini pona nini parce que tozali komi tuna soki ministre ya justice azali bongo komi tali sapena komekaka kotiaka loboko kobimisa kana makambo etali justice ekoleka ndenge nini état de droit yango ekozala penza na forme tozali kolingela to ekobaluka na forme mosusu. Alors ba actualité ezali penza ebele to mona le phare tout à l'heure na lobela kibino likambo ya Ogefrem, toute la vérité sur l'affaire du DG Saïba. DG Saïba Boyebi, na pour se présenter na OPJ à Kendate. Alors, soukana yango efaki ba bete mukamate ya lingaki yangonde ya Kendaki bongo na ngamba makala ministre ya justice azali bon koluka ko tchaka pena loboko na moto na likambo etali justice. Awa ba magistrat ba télémélier. Tomoni pe monsieur Benoît Luamba a télémélié. Donc tozo constaté que justice ya mboka na biso po to tia commentaire mingi te po tozo solo la yango déjà na président Médard Kankolongo. Bonsoir président. Bonsoir maman Bibi, bonsoir na ba Congolais partout dans le monde. Merci pour l'invitation. Je crois qu'aujourd'hui to solo la un peu surtout pour l'intérêt général. Alors, président, au sélectionné qui moi bas point les lots et actualité, to lobeli bongo makambo etali dossier judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature dit non à l'ingérence du ministre de la justice. N'engna utikolimbo la yango moke na lingala ministre de la justice akombo ko luka ko chaka loboko na likambo etali makambo ya bakangemi o bazali na prison
analyse na yo ekoki kozala nini po te sunga peuple congolais basali kolanda biso. Bon, merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation. Mais j'ai eu beaucoup des appels. Tango Toya kana ma mission TV. Donc des fois les sujets, ça dépend d'engue orientaka quand même biso. Beaucoup de gens nous ont dit président, on attend dossier belé, tous en bon. Il y a aussi des fois on commente l'actualité par respect pour Nabango. C'est ainsi que Nazolo Bayango. Donc nous commentons parfois l'actualité aussi. Tout ça, le dossier est tel, mais quand l'actualité prime, on est obligé d'analyser l'actualité. Oui. Alors pour revenir à votre question, autour qui vraiment dengue justice et kokende namboka na biso conseil à magistrature et le bino n'entende yakasende. Je pense que dans l'émission Tolobaki na Ebisakio, il y a des valeurs qui fondent la République, qui n'ont rien à voir avec les tendances politiques. Parce que vous devez savoir que madame, à un certain moment, la démocratie prime avec la contradiction. La contradiction existera toujours tant que la République peut choisir la démocratie comme mode de vie. Maintenant, il y a des valeurs, il faut essayer ça, biso. C'est par exemple la justice. Le pays qui ont réussi, il y a côté justice au sommet, il y a même des pays oyo bationa ba mibeko na bango soki ba soupçonner yo kak et ko détourner mbongo ya mboka sort na yo za pendaison ba ko beta yo masasi. Et d'ailleurs je vous dis mon parti Congo en avant, on est en train maintenant il y a ko initier une proposition ya loi comme un parti parce que nous ne sommes pas seulement là différence c'est cela bato musu ezali ke bato mususu ba kotia émotion na ba biloko na bango ba tribune ba nini me Congo en avant tozana kotonga république. Donc notre secrétaire général na ba juriste na biso tona kata réfléchir comment on peut en tant que groupe ya ba citoyen proposer au nom ya ba eli na biso otoko solo na bango. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que serait quand même une loi votée par le député que Monto Bakokuta ya yibi mbongo à l'État vraiment yé ba condamné yé pour la libérer ce qui peut-être parce que la peine de la mort c'est un peu aboli mais alors bazobo yango na ba droit de l'homme mais est-ce qu'on ne peut pas dire que so ba kangio okufeli na ba tikio ti au polini na boloko. Donc on est en train de parce que en Afrique au Congo muyibi eleki. Alors, na salué cette bravoure yaba magistrat. Yagonde kotali sa quand même que mboka ne biso kotambola malam. Maman, nous avons vécu dans ces pays à Lubumbashi, dans l'affaire Moïse Katumbi. Ba magistrat oyo ba mekaki kaka mukeko kosola. Mususu ba bete masasi. Souvenez-vous de cette histoire? Ba bete masasi mususu akende exil. Le lot de que ça a mise en scène, tant que vous avez quoi FCC pour te embellir pouvoir il y a Félix Tshisekedi. Je ne vois pas en quel intérêt Bakoki Kolinga et c'est la mise en scène. Et d'ailleurs, comme preuve, vous que le ministre Nabango, il a commis qu'on s'interférait. Déjà, pour nous côté les 5 banques, il y a makas. Mais quand il y a un ministre, il y a République. Au commission que vous avez moi d'autres, donc, si vous avez un ministre, il y a cash. T'as l'intérêt, il y a cash. Si vous avez un ministre, il y a FCC. Tu n'as pas intérêt, il y a FCC. Si vous avez une tendance, vous avez une cachette, vous avez une FCC. Vous avez un dossier belé, yo giraka, oyaka olakisaka peuple congolais ou alandarabiso de partout à travers à l'eau Congo. Les lots moni bongo, ministre et la justice, na kati ya ba agitation. Ni peuple congolais retenir. Alors madame, analyse il y a un faut que ministre et la justice s'agiter parce que la Kabylie, ce système est bomambo cannabiso. Ils ont appauvri notre peuple. Au Congo, par exemple, que non, Bakokende na Jekamine, Baboni Jekamine, presque tout. Mais ils ont créé ce qu'on appelle Jekamine privé. Où existe à Kate. Au Kenda, par exemple, na Miba, au Kassai, la Miba n'existe pas. Ils ont tué ça, bah créé Sengamine. Donc, ba particulier, basu otage. Est-ce que mituna teke, bambongo na kao, première dame qui ko sala badon, maman tele qui utaka wapi. Donc, ba botoli et donc tout ça. Et vous allez voir que maintenant, ça pourquoi agitation, ministre et la justice,
bakomi kobanga. Napes exemple ya muto bakangi ya Foner. Muto ya Foner ye azali noyau ya régime. Bali bato oyo ba na soki oyebisa ke njuro kokota makala ako neme na ndoto tikela ko yela yete. Bango bazo Congo loko la poche. Et bandaki d'abord na Kalev, le tout puissant. Et on a dit ça toujours, même bandoko ya bazana pouvoir lelo, ba pesho kaka mo portion de pouvoir l'olène de bandit. Ba lobate o komiko ko sawo zo ba sensi. Biso de tout ça na pouvoir. Kalev, le tout puissant a été auditionné. Comment on a au Kalev? Il y a papa na yo, o botama wabi. Papa bazana bomoy. À répondre Mitoun. Ce qui montre que le pouvoir, ce qui bozu yango, bobunda, boutique histoire ya malam. Kaleb a été auditionné, papa, celui-ci, tu vois comme on a Delphin Kayimbi. Wana bat, wana soge bisege bango 15 jours. Bako audition à konji maté. Chishambo. Jamais. Marcel Chisam. Tomoni. Donc en réalité, ndenga na lobi, ce qui moite ya malamu ezali et ko sala ke batu ya makasi ba la te mais mobeko to pona batu nyonso Congo na ve ko pesa ngo maboko tango to komi ba ya bazwinde ko Delphin Kayimbi tango ba tie maboko ko Delphin Kayimbi a moni ete biso ba yebisa biso ke seko na seko to ko tikalaka boni bando ko kangai elekeliye na ba source na biso nda banda ki parfois ko craquer ko talisa makambo mususu boyebi la suite ya mibale loboko bandi ko kende pa bazu ba maros wapi les mêmes jours makal. Quelle est la stratégie à FCC? FCC Kabila linga ka ko talisa batu na ye bo paniquer te bo garder moral. Yango mona kitango Félix anomaka ba mandataire na ba entreprise publique ye moko abisu ministre ko appliquer ngote. Ça c'est pour assurer le troupe que tozali. Maintenant soki ba entendre Kalev. Soki ba telemisi ba yoki Delphin Kayimbi. Soki ba Maros Foner akei makala. En réalité, écoute, donc nous avons perdu pouvoir. Moana na moana, Luka osa l'allégeance. Or, la stratégie de les Agakeno, batu baye bateke, Félix Ndemo kondite. Basa la allégeance kakanaye. Donc, le mususu, tango Félix Achaka, akende ko inaugurer biloko ya régie des zones ya pompage, yé pa bengi bango ba gepe na kingagati. Donc, gardez le moral ya troupe. Maintenant, justice. Alluro ezui banamai. Awa, nde toko monela, toko risqué, basili sabisu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même temps qu'on va partager ba ministère, ba négociateur ya cash zéro. Non, mais il faut balongo na bango. Comment beaucoup qui qu'on négocier na ba ministère? Vous laissez le ministère de la justice. Votre ministère de la défense. Ça ne se fait pas. Mais on va jouer intérieur. Intérieur, c'est quoi? C'est ça, madame. Mais c'est l'armée aux autres qui font. Dans un pays où vous héritez Mboka, Oyo à l'est, rébellion est la caté. Intérieur, c'est la police qui est là pour porter la bâtonne à qu'on a bango. Mais quand il s'agit de guerre, c'est l'armée. Et tal ici à quel niveau? Oh, Bazalaki. Et c'était planifié dans l'Obaka. Que le ministère de la Justice Bazou, Basala ma béning. Balengi va se couvrir. Maintenant, le plus important, c'est que tango ba magistrat, barasire bango ba lobby, kanga moto nyonso. Parapluie quoi ba magistrat wana ezali nani? C'est la loi. Yango Congo en avant tozo sepela ke justice dans la parapluie te. So ki bibi asali mabe. Comment na magistrat de loi zongisa ministre de justice nanzela? Yango tokomisa te mama. Sepela bongo. Pointe yo pe un jour. So ki bato bakomi ko banga.
mboka kende liboso. Mais bango bakabolaka mbongo ya mboka. Nakope ce exemple moko. Tant bandu ko sala ba manœuvre. Batolo baka kambu ya dossier ya Jekamine. Je vais vous promettre. Kolo bate la biso. Potolo be la dossier ya Jekamine. Tobandi omoni awa na pèse par exemple bino nana deux dossiers. Mais d'abord 15 millions. Te 15 millions yango. Na kotalisa te tika ni ngai mama batunga bakomi koloba ke ba mama menace de plainte en diffamation. Voilà, omoni boluka ya 15 millions yango. Bon mona ngo kaka mwana ko ya prépo sino to kobunga nzela. Awa na kotalisa bino même omoni par exemple même musolo bato bazwa mbongo baza awa même na ba bordere ya raw bank botala yango yo botala no kaka lokola ba malo bino tali sabino yango na mo muke na ya 15 millions ifandi nan le loto lo la dossier ne soko dossier oyo bato ba bengelinga mingi za Jekamine. Pourquoi bato ya FCC ministre a commis kokota na makambo ba magistrat parce que bazo banga ba dossier eyebana. Pourquoi cette agitation, voilà. Monsieur le ministre? Tala awa tozali na dossier ya Jekamine. Monsieur Albert Yuma. Albert Yuma. Nazana mukanda officiel. Oya DGI. Je dis bien DGI. À l'époque, il y a Dieudonné Lokadi. Mukanda ngoyangoy. Vous avez bien. Qu'est-ce que Mukande Lobinini, président? Montage, c'est la tangili yo. Donc, comme millionnaire. DGI. Plateau. À son excellence, monsieur le ministre de Finances. DGI, ils ont comme le ministre, il y a Finances. Excellence, monsieur le ministre. J'ai l'honneur de faire parvenir à votre autorité le projet des lettres en annexe adressées à monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo relative à la régularisation des recettes de direction générale des impôts pour le mois de janvier, déjà tout ça en 2015. En effet, la société Mutanda Mining s'était acquittée au mois de janvier 2015 des paiements anticipatifs d'un montant équivalent en dollars 100 millions de dollars au titre d'impôt sur le bénéfice et profit pour le revenu réalisé en 2014, exercice 2015. On a date président. Comment on a 2015? Déjà tout ça 2015. 2015. Il y a un montant 100 millions. On a dit qu'il y a 200 millions. Non, il y a 100 millions. Pour même besoin de la montage, frère. Et ça, les lots, et ça, le dossier à Kala. Là, c'est la DGI. À ce jour, les comptes de la direction générale des impôts n'est pas accrédité de ces montants. Je dis bien DGI. Ils ont comme le ministre de la Finance. Et combien là, depuis date ni président? 31 juillet 2015. Les montants combien? 100 millions de dollars. DGI a commis à lobby. Ou tabati mbongo wane kokisi une année. À ce jour, les comptes des impôts n'est pas accrédité de ces montants, les mettant dans l'impossibilité d'appuyer le courant fiscal du dû contribuable ainsi que de procéder à la délivrance d'une quittance relative à ces paiements. Tout en vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le ministre de l'Assurance, de ma parfaite considération. Même quand on parle de dossier de 100 millions, ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. C'est l'archive qui rattrape. Voilà. Maman, 100 millions. Il y a dollars. On appelle combien millionnaire plateau. Yoka. C'est comme Bongwango, Batiaki,
Après, ayo kopesa mbongo pour la deuxième fois. Il y a 200 millions. Oui. Attention à l'intention, chef d'antenne auprès de la Banque centrale du Congo. Messieurs, le relevé d'encaissement pour les comptes, nous vous transmettons en annexe le relevé des encaissements effectués en votre faveur au guichet de notre agence de Lubumbashi. Le 12 janvier 2015, il s'agit de Moumi, donc Mutanda Mining, note de perception. Alors, on a fait avec précision. Parce que moi-même, je vais porter plainte. Donc, vous allez porter plainte. En tant que citoyen, parce que cet argent, c'est notre argent. Et on a 200 millions. Oui, toi qui es un note de perception. Référence numéro, autorisation de paiement numéro 10-6 bar 0001 bar DGI bar DGE bar direct bar 2015 D Yangon. Botala ba million de gelande million. 20 millions. Si tu prends, attends la traduction Moussous. Voilà. Awa, tozali suna combien? 20 millions. 20 millions. Si tu prends 20 millions plus de dollars, plus 20 millions, plus 100 millions, 160 millions. Hein? 140 millions. Parce que quand on dit les 200 millions de dollars, c'était en train... Non, non. Okay. Bâtir 100 millions, bâtir 100 millions. Et ici, l'argent, vous avez Banque commerciale du Congo. BCDC. BCDC, oui. Voilà, Yangoy. Ça, c'est le relevé. Yoka. Relevé journalière des encaissements. Yangoy. Agence de Lubumbashi. Numéro ya compte au Ketaki Mbongo. Yangoy. Il y a nani? Mais il y a l'État. Bachaki na compte. L'État. Numéro ya compte. Yangoy. 00130 91 611 35 88 bar dollars. Voilà quand même mais la caisse à l'État. Maintenant, tant que vous êtes dans BCDC, il faut que la banque comme les impôts amène yango na DGI, muntamona kambongo ya mpako, pointe batoyo ba futi yango, ba pesa bango réussi. Maman landa malamu c'est très important mbongo ba congolais. DGI atikala komona mbongo wana te. Nde a réclamé na mutu. Ti a komi na mukanda pour me misolango bezo futa. Awa biso. Tu awa biso mbongo eza na trace te. Nangano toza na 140 millions. Alors, singa na milobeli est-ce que cause la te ke bafutaki mbongo yango et que emonanité to ke siko na niveau ya banque. Nazui ba relevé ya bato bakotisa mbongo ya l'État. Kobanda 2015 ti 2020. Namona trace mama eza ta na ligne moko te omoni emikande zero to bakomona so bakolimbi sangai nyonso eza ba relevé ya banque. Nil pas jusqu'à 2020. Trace ya mbongo wana réalité. Bozo mona weza mwa mingi bandeko. Na bundi mwa mingi pona lokabiloko oyo. Bozo mona. Ti nyonso ata moko ezate omoni ne azali komona na ba document oyo keba te bato bazolanda biso lo babenga molandeli ya mosolo ya mbongo ya congolais. Problème te mama na biso oyo ngape na muto million yoka soki ba yibi. Ba peso quand même poste. Parce que ça ozali ko sala quand même eza makasi. Te omoni tango na bandaki yango etali corruption. Ba bandaki ko lo bananga lobi o na za s'acharner. Aza s'acharner. Heureusement lelo au moins qui chasse partout va comprendre quand même que na félicita kiyo quand même namboka na biso ko reconnaître ka bato culture na biso te. Nous on est prêt quand les gens tombent. Même dans tout ce qu'on fait malem to komona te. Mosusu ko lobozali ko luka musala pas fait. Ah ozomona. Or Dieu me voit. Nga babenga nga mingi. Pote na sala na boya. Poto zala indépendant. Pona nini? Via mutu. Naza pe mutu apasi comme tele ya pasi ka ya koleka te. Kolo asunga ka mama atalipa. Oh ya ulamuki na tongo bacha taka mwamba. Olie na lié quand même. Na pesa ka ya merci mingi.
ponkolo apimela ngai te na mwa bwanye muka apesa ngai na bundela mboka na ngai oyo eza bareleve nyonso bomoni kobanda 2015 ya bese Steven mbongo oyo eza te alors pour bayebi ke tokolandela yango il faut maintenant utiliser ministre de la justice abanda ko intimité ba magistrat pour tolandela yango te lokuta na bino pour kongwa na va azoya plainte na zana ba relever yango yo bokokosa nini pour ezomona na te bwa bakangami si ba tia na surveillance na résidence surveillée awa tona problème a batu te tona problème a mboka bitu banake tuma mboka te mais moto azaki na moto nene ko yuma te mais yamna ko ebisa yete monto a gérer nyonso je vous rappelle pour l'information oui mais pourquoi FMI elongwa awa tozaka na programme avec la Fonds monétaire internationale oui. Ça cause na yé avec ce qu'on appelle PEGD babunda ba welela avec une gestion opaque ya bakari minier en fait tango toke poto senga mbongo na FMI alobi mais mbongo bozo yiba epa na bino eleki na bozo senga biso c'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle le ITIE Institut pour la transparence des minéraux na mboka na biso tango ba sali évaluation mais on ne comprend pas que mbongo ezoli moi et on a pris cet argent babando le gens on a ba il na il Maurice ndo monaki tango ba sali ke makambo ya pana ma papers au moni ke ba compte na ba crédits fiscaux ba ke ko bomba ngokuna et bazama be me bana bango ba ko futaka mabe pona nini non seulement que boyibi mbongo yo otonga tabilo kwa malonga. Il prend maintenant l'argent, bakei, basumi ba appartement en France. Mais hasard ressortissant ya Boudjana. Ok na Boudjana kokuta batu soki ba moni muto ke bazobina. Nazanga mboko moko bona toke biso mokolo wana nazoki na ngabe ko tena je quitté de Gemena pina ko magwado. Maman mbule beta. Mboga marchand. Poto koma d'abord kuna. Quand on a quitté dans l'avion, on a quitté dans l'avion, non? Ah, ou beaucoup comme na, beaucoup comme avant, comme c'était une émission rapide, bozo ba moto, maman. Tik okotangi sama ya miso. Na lebi ah, tout ça na Congo, en plein 21e siècle. Ce qui place mon gobo moto ke kangami, bato mboga babimi. Na bana bazo wana babuso na bilamba te tout ça, maya miso zobi mangai. Ma mise zobi mangai. Nazolo nakolta kolobate. Ah! Mais ces gens sans fond ni loi ici. 100 millions. 20 millions. Na ko biso talambongo oyo e wuti na banque. E konti na banque na numéro ya ngoyi. Ayo. Mais est-ce que awa yo ko sala plainte o kofunda nani penza? Na moto, kofunda Congo, to kofunda ba na kofunda ba gestionnaire a Jekamine. Batani sambongo kote kei pour naza na relever ya banque mbongo za na trace te déjà ya ça comment utaka la pona koloba ke musolo ko mona na te mais likambango eza na justice ndeko meda maman eza mbongo ba miyibi wana te c'est notre argent c'est notre argent c'est l'argent du Congo c'est l'argent de nos enfants bato na bazane le côté la plupart ba na fudela tala ba boîte tala ba photo na ngoya kalande ba yaka ouais misu matamo ekota lelo bulibumo vimbi mbongo ya Jekamine et bimi mbongo ya Jefrem tala mutu libumunene masumu pasi ya bangona libumu ne vimbi ako mimi pasa patron bato pasi mbongo boko sanza yango na ko se tunda ka sendeke tala José na yango ça déjà mokolo tika justice la musala na yango na likamboyo soki na yoki politicien même Félix amitié lokolo yeba ke tomba nange bandi na ye batika justice bibi bunda lobby o vivre na nkita ya mboka na yo eloba miteki lokola yo oza na fonction te oza congolais de moins te bato wana yo muto tindaka bango voter bango
ou puis bango pouvoir bakende ko gérer dilo en tout cas mon colombo kezayo et nous devons nous battre pour te batwana bayeba auto koloba na dossier à Kamere mbongo ekotambo yango tango lobi ka komba ndeko Kamere ndela la histoire article oyo omoni na grand titre awa Africa News alobi na biso Kamere menace de plainte en diffamation. Tika biloko wana. Ya menace mbongo na biso omoni yango te. Biso to ko menace mbongo na biso. Oh, wapi camarade te azaka yo selagi interview. Ake wapi? Nani tatoyo ya mizera kamula ya Daniel batu. Massa. Abi matinga ba menace pamba pamba. Depuis à Loba na télévision awa na etando lobi botuna ndeko Félix Tshisekedi esika to lokota yi. Voilà. Balokotana. Balokota Félix. Balokota wapi etali bango mbongo na biso. Nga pesa babala na bango. So ba bolokotana soki na kingagate soki na ruchuru soki wapi etali bango mais notre argent. Mais notre argent. Ngana lobaka mbongo za Félix. Tiango na mutu na obibi. Kabila zalaka mokonzi za mokonzi lote. Le Félix akosala te. Eza mboka ya batikala yete. Yebe soki atie maboko na libenga leta. Tokolandela ye. Tokoza yete. Eza ya yete. Ngana sile ebiso moi je vais gérer le Congo demain. En fait c'est un contrat. Tu vois? C'est un contrat. Ne tutoza wana bureau awa oye au futinda ku ya garantie. Abantu ezanga kuna yote. Mais tu l'occupes quand même. Le pays appartient aux Congolais. Les positions passeront. Mais notre pays sera intact. Mousso le bandi kobima mingi. Et belé. Ba Congolais, ba kozo chance ya kolanda biso. J'aurai un point de presse. Pour na yima masano komito. Je crois que dans ma mission, on est en train d'arranger le texte. Il y aura un point de presse pour na kotali sa awa. Na kotali sabino bikambo 15 millions ndenge bazwimbo akocha muno kwa pamba komone zao ya Kamere zao oza rapport ya inspection générale ya finance ezao wana musolo bazwi na batokebela bazao tika biloko adi oza ba menace apa na kati ya coalition bazali bongo cash FCC coalition na bango baka ndeko sala na banela te po lobi na kati awa Kamere azali wana ndeko cash FCC azali bango nyonso bazali na bato ya FCC na bato ya cash na bato ya cash nyonso mama makambo moyibi même ba musu basala la mukalelo bayiba pe mbongo na ko ebisa yo yango mingi bato solo muka bazo makambo ya justice te non c'est quoi ça okubanga na yebi po ba musu ko basala la mukalelo ibango te oyebi bako banga na ko ebisa yo balenga boy eza neti papa Tito zongisa yoyo ya bana papa Tito zongisa yoyo ya bana tokomi na suka mpona lelo président bandeko balandi oyo na bokebi na likambo etali chez Kamine bazali pe bongo déjà na kozela nayebi te na lingala penza phrase ngo na ina lobe kiminga bavandi pe déjà bazali kozela bongo ngai na kosenga 15 millions na ko ebiso na borango yango yo sala mokoloni na mission pepe borango yango yo pomona bako tia munoko bako sabino na kotali sabino yango mais article awa sikoyo ba journal ba pesaka mbongo la biloko na témoin sur comment la presse fonctionne. Moi je suis licencié en communication des organisations, je connais comment ça se passe. Ça pour nous bangi sauter. Babangi sa yo nde babangi pour na masaro ngate ngaite ngayo bantu musu yo toko boma yo bomo ya muntu za la kanzambe boso bominga ilelo na kokende na lilita avec fierté d'avoir bâti un bon la vie telle que nous la menons un jour nous allons passer dans l'éternité après la vie Dieu nous demandera un jour na kozana fierté au moins d'avoir bâti tala bato aja desende bako bundisanga lobi basalila ngai mission bafingi ngai na kozela bino tozana be ngai na koya
Oh, molobeli ya mosolo ba panzani ba keina ba TV ata 20. Kofinga ngai mbongo ya redevance, bosi ya redevance minière. Maman ipo lingina lobele kambwana te. Ya redevance minière. Kuna o makambu jadi si akosala. Indi batu na TV ba finga ngai ya ko porter nga plainte. Okosi. Omoni ba menace, c'est l'arme qu'on utilise na ba bourreau pour na ko banki surtout na ba droit na bisote. Rossi a zayenge lokola ngai te. S'il a donné sa vie pour le Congo, tu penses que la vie a quel sens? Ceux qui vont vivre dans un pays où il y a des bourreaux, des assassins, des criminels économiques, qui prennent tout un peuple en otage. Et nous allons croiser les bras, parce qu'on va nous arrêter, parce qu'on va nous tuer. La vie n'a aucun sens. Ceux qui lisent toi, au moins, Bibi, la vie a un sens, ceux qui ont émis pourquoi ils ont bondé la vie. Le longa na ko banga peyo po etumbo koti na ngai ye kolokolo ba makamu. Donc kolo abatela kabana na ye abatela yo. Même les gens qui nous insultent là, oh yo loko kuna, il ne sait pas ce que tu viens de dire. Ça je l'ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc nous les menons dans des conditions difficiles avec tous les risques, mais nous acceptons au moins pour défendre le Congo. Merci parce que beaucoup, le Congo c'est nous. Alors bande ko nyonso ba ko porter pour na bango pour na dossier oyo baza le bienvenu malgré le confinement na bandu ko linga vraiment na kende na bato ata combien osomon alors yo zela ka avocat oyo zela ka boy tout le monde venez nous allons nous réunir tout ça la plainte na biso mbongo ya ba congolais yango yo il faut botika pour na 15 millions ti le don bo monité bon. Bon, bakomi kokota natangelo bato. Oh, atango to Rolande la pe oh mingi biso habité wana pe ezala ki retro. Yo kana biso bato bakota na boloko. Tika ningani biso tubazana boloko, il faut encourager ça. Nsingi. Oyebi na sekisa yo. Nsingi. Balobe bakoko kanga ma branche tete sans pour autant mo sisa et yoka de kokimbuta za libre azali bongo oh yo yebaki ke nani ya Ojefram akobanda ko batam so tombreza ka boy on ne pouvait ça bien c'est le peuple qui est à l'aise. Félicitations à ndeko Émile Ngoïka Songo. Ya sali bien. Ya sala ki bien on dirait pour na yo ki rimer était ya démissionnaire akuta ke na ye akomi soki osali malamu nde mama bibi alobi soki osali malamu ngoyo kasi après yende na oreki ndeko Anatole nda kota ki après Anatole balobi ye na yoko makui ezami mais je frame net Emile net na santa vraiment soki ozala moto mama bibi professeur zwa félicitations na wana na presse na bongo te pardon sika ningai na teze na pardon natanga na no bato yo oyo bazana boloko bana poto bo sepela mambi alinga katanga na rappeler bato bazana boloko nsingi azala ngai nsingi na ningi otika ye penza ozana boloko nani ndeko nsingi tika ye na ko ndeko nsingi mokona komona ndeko kimbuta koti na prison ndena lobi bravo voilà na dossier ngoyoka nsingi azala ki soki conference ba député so bafandi libanda soko yeba na soso na babona ne wa na soso na banini ba député professeur ba ko fan kana ndegoda bandi pe lelo bafandi ya zomela ka kanete na ye to kemia taba mulili ya bimia lobi bozao beteli bolendi yango mona vile tambula kinete ko zate ya mibale waza na boloko Gimatondo bango nyonso wana zela bafanda na kimia dossier na bango ko makosto soki ndeko kimbuta rejoindre ba leo some akende ya fulo zokende Gimatondo zalaki bako kosaka ye kende boye sala boye akosola ba kontra mususu nani oyo canadien oyo nani ministre oyo akomi dolima kamone oyo antérieur mais ya sengi le directeur provisoire za na Génico côté ba mamba botaka na nini na faut que ça les interview balinga ko ndeko ta azali ozomona akedi bolo est-ce que oyebiki tia boma muntu wana animeta kokota boloko laza na boloko nani wenga OVD
molambo bango basali nzela ebebi likambo ezate ilaza kuna tomoni nani mususu nani oya South Africas office de route akote kuna tomoni rapelanga baza mwa mingi je na yo nani papa mobali ya mère Amida pacificateur jusqu'au bout est pe bitumbe sila kate soka pacifia nini na yeba kate bato ba ko watile lo tout ça na comprendre kate ye wana zakon donc ngai na lobi ekende bongo te na suka moto nyonso impliqué toke malembe soki voilà que soit la justice pe lo bito mona pe ba interpeller oh maman bato na suba kokende merci donc elengi na ngai soki ko sale mabongo na lobaka nkolo ku mama mboko etobondeli. Merci beaucoup, Président Médard Kankolongo. Merci, na balandinyo sur ma mission TV. Allo Congo, émission ya ba Congolais. To solo limboka, pote bino ebele penza, bovanda rapobo eba. Lito inamboka nini kuna, ndenge nini ezali koleka. Alors, biso pe ma mission TV, ce qui est actualité et telemi, to ya kambango, to lobite, to meka kusolo la yango, ensemble, na invité moko, boebi ke mikolo, nyo sonakati ya confinement, invito andimi penza, koya kokabola. Il faut se préciser. Confinement. Dans la vie, nous devons nous assumer. Moi, bande kumingi, je ne sais pas si c'est un défaut, il faut être sincère. Na banza qui mais quand ça confinement est belé pe bazo ki mama. Oui, donc moi surtout ba député mikolo ba lingi micro. Voilà. Moi, apport nazana yango na ma mission TV. C'est-à-dire confinement et cause à la thé. Mais le plus important, il y a un dossier que nous amenons pour les Congolais. Je sais que Batomusu Bazolinga, qui est tous à la partie. Toko Kende, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres chaînes plateaux Toko Leka. Mais ici, nous avons un accord pour les Congo. Et ça, bon côté. Mais à Boulingo, il y a Congo. Voilà, aux hommes, il y a Boulingo, il y a Congo. Donc, ndenge to monaka. Bande komusu basalaka ba est-ce que non moi je ne suis pas mesure le ndenge ko sala non non je préfère na utiliser ma mission TV pour transmettre le message donc éclairer le peuple congolais voilà sur les dossiers d'argent voilà en attendant que détourner non voler yo mutoko banga mingi donc en attendant que tu évolues encore ya biso eza ya FCC kachité hein. Nous sommes au fan depuis tout à l'heure, bien. Donc, on peut voir, mais pour le moment, on est là, Dieu garde le Congo. Et d'ailleurs, je vais vous dire, émotion. Si fait une analyse, on qu'il a mouké dans la carte. So mon toi cache Azali qui cache Fati Béton, Mama Mafa, Katumbi. Mais ici, ce que l'ungoye ba solo. Congo. Ah, aux hommes. Ici, ils ont mis par exclusivité oyo comme net par exemple makambo eza awo. Na ba relever roba. Vous savez kakawa non? Donc va se l'abonner. D'ailleurs le Otsaki défi qui ba combien? 100 000. Alors mois de mai. Bobenginga mingi na kotala partir ya lobby. Na kotala ba nombre d'abonnés. Non 2600. Voilà, nazo mona vraiment comment ce qui bolingi ngai nde boko talisa ngai à partir ya lobby benga bande ko ba s'abonner parce que awa ba exclusivité. Merci beaucoup président na apport na yo. Ozali penza ko pesa na ma mission TV pe na balandinyo sur ma mission TV pe Allo Congo. Merci na bande ko nyonso bolandi biso de partout to pesi bino penza longonia parce que bovanda ka wana pona ko zela Allo Congo émission ya ba congolais botikala branché na chaîne oyo. Bon continuer à s'abonner likambo moko. Omoni mtu watu ninga mutuni. Eza coïncidence. Yo pona éviter polémique. O miyeli o la noir blanc na ndenge na yo. Ngana ndanga ba mission na ngai. Tika ngai na yo. Merci beaucoup président. Continuez pour s'abonner à ma mission TV. Omona katinga ya branché exclusivité na ma mission TV Allo Congo. Pour continuer pour s'abonner parce que d'ici mai 2020, tout le monde a 100 000 abonnés, tout fêté en haut et le bon abino, tout coutani mbarasima pour la actualité. Merci Naderi Kelukeba, merci Navoldi, na assistance. Bye bye. Na réclamé Bagatingai. Prochainement. Ma mission TV, le miroir du monde.